ensemble. Alors, merci d'être là, parce que tant que de tout ça, des sons, tout ça, les coups de zombies, des tirs, on a profité pour prendre le banadino. Mais je vous présente Tantine Didi, sur le côté de moi. C'est elle, ma maman. Et quand on a eu ça, on a beaucoup comme maman pasteur, on a beaucoup de nalino. Quand on a eu ça, on a vu une zambie là, on a mis un ministère combat spirituel dans une affermissement, dans l'équipe de maintenance, dans l'équipe de 21 jours, on a donné promotion Sephora. C'est à l'époque, c'est ma maman. Azaki Namola et Aza Awa. Et pendant ces jours, on a eu Aza Awa, Azo pour accompagner partout. Donc, je dis un grand merci à mon maman qui est là, Azo pour accompagner la prière pour qu'on aille ensemble. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à mon pasteur Jean-Paul Mariapa de la foi, qui ne me laisse jamais. Un grand merci à mon papa, pasteur Bodo Mafuta. Un grand merci à papa Cédric, le pasteur Cédric. Un grand merci à papa Roger Baba, parce que Vatican a toujours la prière. Et puis sacrifice pendant que Manet pour la télévision, bon, c'était pas important que Nana le parle, mais je peux quand même lancer un message. J'étais cérébrale pendant 15 jours les cas, j'étais vraiment malade, j'étais hospitalisée, tout ça. Et je crois que ça va être une suspendue. Et c'est dans 2 jours que je suis debout. Alors, il faut tout ça descendre la feuille. Ok. Merci. Yonzamboyo olekina mondele mojarisi namuya nyonsobe yojarisa kilola pe mokili yosalinyo sona bolingo be Zambe na kembo Zambe na nguya Yosanjola Yosanjola Zambe na kembo Zambe na nguya Yosanjola Tosanjola Zambe na kembo Zambe na nguya Tosanjola Tosanjola Zambe na kembo Zambe na nguya Tosanjola, Tosanjola. Sanjola nzambe na yoruba moko kutala monoko na yo pe na motema na yo sanjola. Oleki na monene, oleki na makasi, oleki na nguya. Yango ya motema na ngai ekongoli kombo na yo likolo babongo nyonso kozala malamu. Bana netoli bonzambe na yo, mosusu ya kokama na netoli mokili na yo, na elenge yo Seigneur de gloire, parce que tu as permis de me retrouver comme ça et de dire un mot et pas dans le sang. Yahweh, merci de la vie. Yahweh, merci du ciel. Yahweh, merci de la foi. Yahweh, merci de cette forme. Et de Seigneur, sois glorifié. Je te dis merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, car tu le mérites. Sois élevé partout. Que ton Seigneur soit cité, Seigneur, dans toute le bouche et toute le large C'est l'unique, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous t'adorons. Reconnaissons.
Aux dignes de tout honneur. Aux dignes d'être élevé. Mon âme t'adore, Seigneur. Reçois ce matin, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, Seigneur. L'offrande de mon cœur. Mon cœur répandu, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, pour te dire merci de toutes tes bonnes œuvres, de toute ta bonté et de toute ta grâce. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Je peux parler maintenant parce que je suis dans la vie et j'ai la vie, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ya solo likolo pe na se kofukamela yo mokonzi ya milimo na bato oyoki bakri Seigneur ya peuple na yo na katikata esika batomboli kaka yo po yo bondi na lokumu oza vraiment l'unique et le véritable Dieu nzambo asejaka na kati ya louange pe na katikati ya adoration topesi yo merci na kati ya mitema na biso kozala na bomo Seigneur ezeluka kosaka na ngote ebele ya bato na kati ya babomboni Seigneur soki kaka korekatani seki bakufi mais biso nzambo tikeli biso pema tozo respire air na yo ya ofele nzambe tofukela ngoloko te po ani toza reconnaissante epai na yo yango tolobi na yo merci tala nzambe tolingi tobima mpona okende kosala mosala oyo olingi nzambe olobi tosoutenir baindigent bapauvre Seigneur tosoutenir baveuve na baorphelin Seigneur Jésus yango nde mosala totoki kosala tobondeli yo o accompagnaka bato nzambe accompagne biso mosala oyo ezosalama te mpo moto moko akumbama me mosala oyo ezosalama mpo yo nde okumbama yo oyo olingaka baorphelin mpo olingaka baveuve okokumbama nzambe na kati ya mosala oyo mpo eza posa na yo bible elobi obandaki kotambola na bavile mpona kosala bolamu epai ya bato nzambe olingi tosala mpe bolamu epai ya bato Seigneur Jésus tokozanga te Seigneur kozwa lipamboli kote epai na yo kaka yo nde nzambe oyebaka korekompense malamu Seigneur topamboli kombo na yo mpo nzela na biso eza trace epai na yo oza korasire biso mpona koyebisa biso na nzela ya barachete babete féroce bakozala te seke na nzela na biso nzambe accident ekozala te batracasserie routière ekozala te yo nde oza koaplanir nzela na biso na puissance ya makila na yo et bongo oza ko escorter biso nzambe na kati ya cortège na yo parce que oza nzamba solo yawe toko koma bisika tozo koma précéder biso zuila biso possession ya bisika wana nzambe yo za nzambe ya domination pe ya autorité dominer Seigneur pe konza na kati ya bisika wana biloko oyo ezala bienvenue pour na peuple wana bakoyamba bango nzambe esala bango mabe te enuire bango te etia bango na trouble te ni na kati ya confusion mais ezala solo lipamboli kote epai na yo mpona épanouissement nzambe ya bavi na bango topamboli maboko nyonso oyo endimi kopambola peuple o Seigneur bakauka te mais abondance na yo ezala partage na bango na kombo na Yesu olobi esengo eza na kopesaki na kozwa esengo na bato bazopesa nzambe mpo bakozwa au centuple nzambe bible elobi soki topesi baindigent yawe todefisi yo nzoka yo zaka na nyongo ya mutu te mukoto koza na posa kosenga o nyongo na biso nzambo kofuta po yo tikalaka na nyongo ya mutu te Seigneur topesi yo merci pona bomoko na katikati ya libota oyo bonzambe na yo eko continuer ko régner na kati na esika po bonzambe na yo memaka kimia pe réussite tozo croire Seigneur na bonzambe na yo tozo croire Seigneur na kimia na yo pe na réussite na yo na kati ya libota oyo na kombo na Yesu Masia tombo mapona seko yo za nzambe lelo lobi pe libela na libela na kombo na Yesu ndeto lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu as un message mon frère famille Libota parce que baby qui est artiste belé tout va les cabasser dans l'émission vraiment comment des familles biologiques et familles artistiques oui c'est bien ma possibilité mais on a comment trois familles dans la famille biologique dans la famille artistique dans la famille Libota donc famille Libota les gens va décider qui va vivre bah ouais on là
bureau na bango, maison na bango, puis bah et le cadeau je ne sais pas, et le comment on fait ça en famille Libota. Et là, bon et voilà, et j'attends ça. Là il y a un ballon, ça va beaucoup. Après tout ok. Famille Libota vous attend. Et voilà. Bébé. Il y a solo. Oh mais ça c'est bon Nini. A caminhão boa sorte. Tombo lá, moço. Vou formular. Qual formular? Tomona. Cadê a família Bota? Ah, família Bota, é? Voilà, ils ont casé, la piscine a belle. Il y a famille Bota, troisième famille. Ei, família Bota pro leque, se eu logo Oh, família Bota, muito atende cadeau, vou contar, vou partager. Família Bota, o teatro na teatro como na grupo na família não. Ei, vou sair de cinema ou é de caminho, Zambi. Oh là 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 là. Officiellement, on fait ça dans la chaîne Bellevue TV. Oui. Il y a un pied où famille Libota Bonisaki pour l'évolution, il y a la chaîne Nabiso. Ça, ce sont les lumières. C'est aussi pour faire voir qu'on n'est pas là tout simplement pour des critiques ou remarques. Mais si nous sommes là, c'est pour soutenir notre chaîne. Ah, ça va se m'engager. Matériellement, là, c'est... Oh, comme tu vois, il est colo. Bon, on a 16 années. Hey! Voilà, oh, la famille Bota, Moutetindi, Biloro, Oyo, famille Bota, porte le monde à terre. D'accord, épargnez-la. Silence, il y a les gens demandent s'il vous plaît. Oh, Sony. Eh, oh, pour ma fond. Ce n'est pas la première fois. Oh, on y va fond. Ici, on pose déjà la caméra. Je crois que 6D. Ici, il y a déjà la lumière en dessous. Donc, on a ici comme trois familles. Dans la famille biologique artistique, dans la famille Libota. Donc, maintenant, vraiment famille pour moi, parce que c'est la bactérie, financièrement, spirituellement, moralement, et puis nous monde. C'est pourquoi ça a fait la confiance. Et la compréhension qui va dire pour de et ceux qui présentent un barrement comme ça, là, maman boyete, maman boy, maman boyete, maman boy. Donc, c'est vraiment une famille pour moi. Je vous aime beaucoup. Famille Libota, Bon, tu as bien sa réalisation au monde. Voilà, je ne saurais pas citer tout le monde, mais la ligne de nos amis, la carte groupe, il y a WhatsApp, le bureau des sages, le fondateur de Chantier, Samaya Mayas, la secrétaire, Baby Pinocchi, elle est là, présente. Cédric un peu là, un grand merci. Il y a chef Nancy Manfouta, donc un grand merci Maman Joséphine Yassam. Maman Joséphine Yassam. Merci beaucoup maman. Merci intercesseuse Navaï. Elle s'appelle Tania Soumaïli. Parce qu'il est
So mutaga région de Babino na groupe WhatsApp. So yo ko région de pour nous soutenir région de so yo ko numéro pour ne pas soutenir so mais pour Olivier Boyate parce que bon merci beaucoup na ba tuno soyez pour soutenir voilà la caméraman merci beaucoup merci à ta travail donc merci à toi merci d'être là pour moi. Merci beaucoup Cynthia Kapalchi, un grand merci à Leketchou, Rêve na bango. Garçon de problème. Merci beaucoup à Povo. Povo, merci d'être là. Le message est que tu dois changer. Merci infiniment à Vincent. Voilà les plus forts dans le silence. Merci à Barézi. Merci à Barézi d'être là. Merci beaucoup à toi. Merci à Grâce Témoin. Je sais que caméraman est Azali. Merci à Mania. Barézi. Babouaki qui c'est là. Bon café de sauce. I love you. Love that so bad. Amaka papa Abino.